Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tokos et moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et le lot naie copié ça message nanga mingi mi point de vue nangai et na makambo Vanessa, Hervé et Magali. Mutu nyonso la vidéo je pense oyebi déjà histoire parce que dans bande qu'on a biso ebele ba congolais ba africain en général o balobeli et likambo oyo mingi na moni ba msu ba condamné Magali ba fingi ba msu pe ba condamné Vanessa ba fingi Vanessa et mais tozo bosana que Vanessa na Magali tende baluka ki ba sangana muta sala ki que pour problème oyo ekomande ekomi boye eza Hervé. Pourquoi lelo so likambo ekomi biso ba surtout biso bana basi et to condamna plus bande kona biso ya basi mais kota mibali totika bango baza tellement sain et on dirait que bango basali elo côté. Mais je pense n'attend likambo to tsaka be émotion na biso na ba sentiment à côté to réagir maintenant et comment dire le quoi na lo bata to réagir le quoi ba juge quoi osani pour ozo réagir que na musala o mto sala bien eloko oyo moni lelo biso nyonso tovandaki tovandi parce que nga azaki na nga na poso sala vraiment vidéo te mais ba yanga ba yusinga peu que na réagir un peu ya on a réagi nga réaction na ngeza mingi et pas Hervé et puis pas bande ko na biso nyonso ya mibali lelo basi ebele baza ba victime na ba problème loko ekomeli Vanessa na Magali nga na ko condamner Magali te na condamner Vanessa te mais na condamner je sais pas son lo bango eza condamnation et Hervé parce que bana mibali Hervé tonga kufela mwasi na je pense à copine ya zwaki ezaki Magali et a essayé Magali vérité que na uto kufela mwasi OK tango aye kozwa Vanessa abetela ke lisola Magali te je pense abetela ke ndenge selon ba dire à Vanessa on dirait abetela ke déjà baka mwasi na kufaki et azwaki copine mo déjà bakabwana OK aye kolinga Vanessa et ndenge na yo mon na yo ki pe susu ke eza na elo mona te bino na bo mona eza Vanessa na Hervé. Et il paraît que à Senga Vanessa demande ya mariage à la tissa et bague ya fiançailles, OK? À la tissa Vanessa bague ya fiançailles. Donc cela veut dire que y na Magali bazara susouti. Na confirmé te maintenant le selon de tozo yo kila inde to mona na ba réseaux sociaux. Donc bazara susouti. Sikoyo pona nini bande kona biso ya mibali balobaka vérité te. Au mona homme marié et tant que mananda na alliance tant qu'à côté na mutuka na ya alliance à boire quelque part et a commencé la bêtise a commencé la bouzoba et tout mais moi c'est yo ke kolinga yebi c'est vérité que je suis mariée et tout mais na sepeli nos à la copine nanga ou soit na copine na sepeli na yo aux à la deuxième copine nanga. Et ce qui moi si yo OK ko draguer accepter là to condamner parce que mon bel est ça que azan marié ou soit azan na copine pourquoi yo accepter qui OK pourquoi yo accepter qui mais tant que mon bel lobby vérité te bande konanga ya basi toza banzambe te pour que oyeba que mon bel wana azan marié ou soit azan na copine et misusu basala ngo Niamani azala trop prudent. Basala ngo mayele quoi. Moi si na yanda quoi comprendre et moi si na ou soit copine na comprendre. À cause de la homme marié viva libana na copine moi peut-être 10 ans ou 20 ans. Em sou petit ba okabwana. Moi si na yanda quoi ye bien ngoté. Et mususu pe moi si n'est pas occupé koye bango et encore le lot réseaux sociaux comme tribunal et mutoria publié na ba réseaux sociaux. Était la mobile nga sali boé. Moïbi, voleuse de copains, voleuse de mecs, voleuse de mari et tout. Wa biso nyonso to monia tika kimia na foyer ba tout ça la boy. Est-ce que toza sûr que mibali wana tomba ki narba yebisa ba ndeko wana ki je suis mariée? Est-ce que mibali wana tomba ki no draguer basi ba yesa bango ki nazana copine? Non.
Et soka lobi ke oui na ezaki na na copine na nzima ki bandeko na wana toko condamné mais to tsaka te so likamba boye komi tozwi bandeko na biso ya basi to sacrifier bango et tozwi ba mibali oyo baza ba auteur compositeur ya ba désordre na ba vie ya ba fille ya ba tukotia ba trouble ba koswana ba bilomo ya bongo to tie bango neti ya part que on dirait bango ba salelo roté mais bato ya ki no tuti sa mitunde biso to comment sacrifier bango. Non. Wana eza point de vue nanga. Nga na moni lelo na sepela lelo na lobela mingi Hervé et puis bandeko na biso ya mibali. Bien sûr bat musu to fingi Vanessa, bat musu ba fingi Magali et tout. Ko finga yona loba ko finga eza solution te. Peut-être tombola ta mongongo, salela bandeko na ta message ta voice leo na ba WhatsApp et ko circuler ti comme appel na ba téléphone na bango. Et est-ce que ton to fingi nde bandeko na biso soki ya Gabon ba fingi ba congolais ba sangisi nyonso non seulement Vanessa et ba sangisi presque ba congolais. Les bandeko na biso ya Gabon nyonso te o ba sepela kike ba kote la ndeko na bango. Mais c'est quoi Hervé na mambo nyonso nde tolo ba to tia Hervé wapi? Hervé nda luka kiango, mais pourquoi tolobela mibali te so likambo salami, tolobela rabasi. Moi si tenda sangisi ba copine, moi si tenda sali ke ba alinga kike nga na bi ezalaka na bo nga pe na lingi mobali neto kutana. Non. Mobali nda sali yango. Donc je pense bande qu'on a besoin mibali photo changer. Soko ke ko linga moi so sepelo za na 2 ou 3 copines lobara vérité or sepela na vérité wana andimi yoka ndenge ozaleli o pa kokoka na eta ko linga na eta boy na ye. Je pense bande ko na msupe bolanda ba vidéo oh je pense okutana pe na problème moi bongo okutana na mutu mo ba ko sayo kinga na za marié te puis o ko remarquer au katino peut-être contrat wana et misusu pe misusu pe peut-être pe tant ayoki ka bongo boy na ye. Je pense pas okutana na problème moko bongo et problème monto zosko so neti dolongo li Vanessa to tie neti yo ou soit ngai ke komela kibiso et jour moko peut-être okutana ki na likambo boy sko to sanine o tele mobandi ko finga ou soit o rotelema o saliso kinini non o comprendre que mobandi na za mabe fona série tirée. Pour comprendre bongo donc Hervé faut que changer ce qui est Vanessa vandana Vanessa ce qui est Magali et vandana Magali ce qui pour moi na bango mi balete luka copine mususu et tango luka copine tango luka copine mususu yebi ça et vérité ko bomba te o yebi c'est vérité et soki andimi na yo papa ndingo zali bovandi soki pa boyina lobi nga ba vie oh pardon na kokango te otiki donc je pense peut-être lo na ngana lobana et na Hervé yango wana et puis pas ya Vanessa et selon peut-être ba dire na yo comment ba menacer les cas qui a Magali a comment ko menacer yo. Parce que vidéo eza Magali te mta filma ki eza pe mobile teza yo moko mto filma ki yo mo pe mto balancer on a ba réseaux sociaux et réseaux sociaux ne na eza batu eza ngo tribunal te eza tribunal te yo yana problème na yo parce que juge moko azakuna parce que avocat moko azakuna et okatelanga likambo donc réseaux sociaux eza tribunal te. Tant comme on joke comme une insécurité fait que okendina lokoza ki na ba preuve na yo OK ko présentant na la police et yo kuto ki po perdre on ba ko ibo pe téléphone e bungi mais là la police bazana ba place na bango o ba bombara biloko ba ko bombango donc au lieu de publier na ba réseaux sociaux les lo mutu nyonso alobela Vanessa le lo ba tumusu ba ke kutu susu musika et kolobela vie na yo ya bana na yo donc parce que yo moko fongola qui porte dans place wana sala qui m'a bendeko franchement sala qui m'a bé parce que et tant comme on a que ça insécurité au comme ko banga fait que nde na la police parce que dans les réseaux sociaux tout moni na biso to moni to sali pe ba vidéo to tipe na ba chaîne ba to pe ba lobby o pe ba moni ke ba ko finga ba fingi mais muta pe sine solution à ça te. Mais dans la police,
peut-être balinga qui va convoquer Magali, peut-être balinga qui va kebisaye, et ce qui est le problème pas à Vanessa, et na mutu na yo parce que tala ba preuve, malobo bande koloba et tout et tout. Je pense la police et non les kabongo, mais au salaire mabe, ndengo elibiso ngo na ba réseaux sociaux, on a des vraiment bien été. Ils ont vraiment bien été, donc je m'excuse, donc encourager à ngote. Donc on va péter que oh Vanessa ça là qui bien pour la sécurité naé parce que sécurité dans ma réseaux sociaux ezati sécurité ezati batia garde du corps mon on a te batia jugement on a te batia policier mon te à réseaux sociaux pour la sécurité non prochainement ce qui les kamaboué comme Elio Vanessa et ils allaient un peu jouer un peu na sagesse et aux ana maman ada pembeni na yo et aux ana famille aux ana ba proche na yo vaut mieux au sola na bomba ebiso nino ko sala ki o balancer na ba réseaux sociaux et saluer pe réputation na yo tala lelo na bato ba ebiote et mutu nyonso atomboli mongongo pona ofinga yo parce que yo moko pesi opesi biso accès wana donc c'est ça on a koloba na yo et puis on a koloba na Magali et bon Magali et yo pe bato bafingi yo na part pe bandeko na yo pe mususu ya mboka bandeko na biso pe mususu ya mboka et bato mususu bafingi yo balobi ozo forcer parce que Hervé alingi yo te Hervé akoma déjà kobima na Vanessa depuis et yo ndo koma ko forcer ko kanga bana Hervé d'ailleurs oza kutu mukolo par rapport à Hervé na Vanessa bolingo équipant nango pe acheter ce qui bolinga na bino et tant Hervé alinga ki tant bolingo ezalaki age wana Hervé amonaki yango te peut-être pas Hervé abanozo sous mineur peut-être abanozo mineur et bolingo pardon age wana amonaki yango te et bolingo amour réciproque nyonso mais tant ceux qui amour eza sous te et nyonso ekomaka mabe ato salendengeni ato mikati ozwi misu no pesi mobali yo biotika la vegle tant que bolingo eza nango susu te donc ba sacrifice nyonso osala eza pamba donc nga naza te mpona confirmer que bozana Hervé ou soit bozate sinon ba dire na bino sinon comment dirais-je ba message na bino o botie na ba réseaux sociaux na ba Instagram na bino na ba comment na ba Facebook na bino et tout donc selon ba message na bino koto Hervé asiskizaki koto Hervé azaka na bolingo Vanessa koto boyena boye donc je pense ce que zaki yo na Hervé boza susute ou bien Hervé alingi yo te ndeko mwasi et okoki oluka mutu mususu bien sûr eza facilité des fois na bolingo eza yo koza na bolingo ya mutu mais mutu wana tant que bolingo esila to forcer et simba te donc telema zwa makasi et tourner page soki eza bongo qui est Hervé alingaka o sute boza sute et au tourner page banda via sika et nzamba kosunga yo mais soki peza ke yo na Hervé bozalaka eza te ma chérie ko menacer ndeko na yo bon bien sûr que lobi kaza mwana mboka te ko menacer Vanessa ou aza africaine lokola yo parce que comment Vanessa te mutotia trouble eza mobali nde mutotia bino na kati ya potopoto eza Hervé je m'excuse eza Hervé nda otia bino na kati ya potopoto parce que pas na yo bazaka soutenir Vanessa et pas Vanessa tozaka soutenir Magali to kabwana il y a longtemps je crois babeni non bozaki na relation ça fait une année je sais pas sur combien de mois combien de semaines depuis Magali bokabwani donc ce que zabongo bino miba yo yeba nino koki ko sala parce que eza faute à Vanessa peut-être Vanessa peut coup de foudre et si beta qui dans pas le binga pe na tika RVT yo pe kuna yo si beta que le be otika te mais faute eza ya bino mibale te mibali nde batiaka pasi na poto donc dans elo on a koloba réagir ce qui likambo comme bo ba agissement na bino peut-être bo sala ngwiza na ndenga bien est-ce que lo ba bundela suka mibali
babundelaka mibali te donc elo na ki na loba yangwana et pas bande ko na biso misa to partager na bino je pense point de vue nanga yangwana pona bande ko na biso ya mibali et ce qui vidéo sepeli sio na ndeko na yo ko leka pa mate et s'abonner et parce que soutien na bino nde toza nango posa et ça la biso bien au s'abonner et au partager vidéo en tout cas na lela bino fort et nzamba pambola bino soki maloba na ngai sepeli si mutu monte parce que na likam nyonso te mutu nyonso sepela nango bolimbisa parce que toza batu tosala pe berrer bolimbisa en tout cas na lela bino fort bye bye bisous.